Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Rémi, tika vie ya Malika. Rémi, tika vie ya Malika. Za mobali, yena banana qui faisait na nzela na oyo lukagaleta il faut ka bombe une semaine 3 semaines na ndaku. Ndika bat manani bazala ki. Loachou, Flore, Fivette, Mouraza raté. Gazete Mouraza. Makambo ya Carmen. Tenga bi c'est ma boti te o maman yebite ya na choc ba nini zeme longoye. Bwana lobi boza choc. Bota Loachou so lobi bongo ça. Teto za la clé. Loachou da bisenga. Loachou ma bota bisenga za na choc. Que nini? Fausse couche. Ta ça fausse couche te donc. Souci ya la dona da botele mobali. Nda c'est nini? À quel hôpital? À qui a l'ongoli zemi? Zemi compression c'est me comme 6 mois. Et de botiti. Aseni. Alors on zemi na choc na dona. Boba la dona pe muni akulongo ngako pona ngai fala botana. To kata be so pesa so bakande. Mais ça kwa nga bota mi biso so famille so pembe. Mama na nga pembe. Gancho. Choko wapi? Ye pembe na nga pele ya ngoyo. O te katima la kisakate. Pembe na nga pele ya ngoyo totali maboko na nga ya ngoyo. Otali koto daza bekoso te bekoso biso bengo ba mongo bekoso lokwa ba dona otali koto mwindu la dona saloni te ako makeso respect bongo te amakine ako na kamena kameni te mba kameni te amaka biso respect c'est basi na lekiye to te mamuke na ndanga ba tali mobalo ngo bla ba sepeli la dona mobalo ngo makoso to kosi makono ngo pembe baluka sima moni pele na pembe partout yango on est dessous mon moto comme karaté. Dessous nini? Dessous mon moto. Dessous mon moto. Ko karaté. Dessous moto, je vais dessous mon moto ndé. Dessous mon moto. O comme karaté. Aba le karaté pour vendre ba kisité. Maliko tini mwana opona nini mamu pona nini? Malika senga problème. Pozo côté les points. Na côté les téléphone afika ko mutu nga afika ko Rémi. Yo esa mama mwana la. Ko Rémi au fin Rémi Salioni. Adam mo be mabakele karaté fa ko sa bon point. Songi mo zozo. Ye. Rémi. Oui. Bobi tem de songi. Aseni. Yem da tem quand même o de mama ide ma be wa ko ma ping. Oh. Rémi zora mobali kena arranger mi bali. Azam mobali. Nden. Rémi. Wa mobali. Mobile on ba après mate wa mobile il est beta na ko bete mabe leke tu azonga mobile nga azongi les bien wana Carmen o de teke aza moi si bien massa nga teke elle est complexée à tête rouge et verte mbala mort dans ce la dona danani la dona so ya dona dona beja lo dona qui sera kindeki agada so sakisana ngindeki ozo changa wapi makambo bon amisa baninga ke boza bongo na robeng sabino te le rachou ayate man bango tu bayate to clair bayate avec ça bango avec ça après ça confesse pas la dona après la dona peut être zéro la zo pena ndenga ba koy na bomba ima nzaka biso pela bo maman abeti ya mukamata misimba kana mo alobaka me wa gring c'était beti ngingo obi sento nini ero beta na 5 à 4 ya église ya catholique on est en nganga quoi dona beta quand même lokwa na matoi amo bimanegi so moni yango abeti tatouage yagi ya dona beta akenepe negi na Angola na ndule héritier bazali na Angola te akenepe non so on est Carmen pose la sage oloba mambo oyo fale ko to loba muto abeto musinzo mais ko bimisa mambaba audio ye batonga kinga ata muninga tonga muto ko tasala mabe ye wana landa ye yo manya tindio te mana tinga te bango to ba sala na nga sepene loko wana te mama famille fu esuka na famille te yana yo ki otonga ni voice ni nini ba voice pesate ni kamona ko ba voice eza pete voice ezate po loko na mono trop lokuta wana po parce que abia ki na salon moko boy donc salon oh faut pas passer nani mana kotonga Carmen feza na Caroline mana sa so be mana yana na salon Caroline atonga pas Caroline nde ba lui salon ba kumo ezobima Caroline yo Caroline sala ki ono lobaki te Caroline nazobima na bobo belo peut déjà mbonga en France oh obi
Oh, nga belo nga na bani musique mobali open na women ba tato vana ba bandali wa batutu aye ba shali pakalingomba ba shino kila basi ba ibi mobali nanga se belo. Ntabuka nga lino na likofu. Abeta na bazuwa sebobo. Yomo na kamera acha ba parfait bele to wana. Yegi. Yomo adeso acha ba parfait yegi za mta am to yena mo se lamba. Yeta lati bo na lokuta te donc nako sa pla. Ozani? Zemiti. Nada mwasi. Yegi. Nada mwasi somo sa kanga mate mebe. Nada mwasi nako zwa plan. Na zwi plan. Ah, Bibero. Bibero. Bibero, Mamuluba, Bibero, Bibero, Gaga, Mamuluba, aïe aïe, maman. Vous l'avez certainement entendu parler. Umoja Casting, les inscriptions des différents candidats, il s'agit des magies en ligne. Magie en ligne, c'est le film que vous attendez tous, avec une participation des acteurs comme le prophète de la nation, Denis Lessi, l'homme du pétage, ou encore la diva du cinéma congolais, Elie Saloumou et tant d'autres acteurs. Ils se sont inscrits, ils ont été auditionnés, les différents candidats continuent leur casting pour être retenus comme acteurs dans le film magistral Magie en ligne. Maintenant, place au vote et c'est à vous de décider. Et oui, vous pouvez voter les différents candidats que vous désirez voir dans les films Magie en ligne en allant sur nos deux chaînes YouTube, Umoja Casting et Elise Saloum. Comment voter? Accédez à l'une de nos chaînes, Umoja Casting ou Elise Saloum. Choisissez la vidéo qui annonce la liste des candidats et les débuts de vote. Par exemple, vous voulez voter pour le candidat Rostin Kadima, qui est le numéro 40. Allez en bas de la vidéo dans la zone commentaire et vous écrivez Rostin Kadima 40. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nanda makamambongo sala ngo awa. Namona keza ka lokiti na yo tuno sa nini. O eza chance de transfert. Ndina piembo onyeso de. Nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe bipai na bipai, yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au loin là-bas, dans la ville de Kolo. Ba vérité, ba vérité. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo, Liziba TV, Balandia Kevin Panda Lekechu, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Mopanzi Sango ya Solo, Babi Tumba, Tobito na 4e épisode dans un sous épisode de l'équipe belé dans les Kambo Oyo, Oye, Awa, les Kambo Affaire et Kirindika. Ba ex ba bimi to ebite mamulu ba yozaki na Kirindika to zala kité. Lelo kombo ne bimi ko mi ko leka na TV to ebite zaki na kwiti soka melaki zododo. Melaki drogue, tu es vite recevoir en carte, il y a Congo Liziba TV. Merci na papa Paul Fiki pour FBT Misalande. Merci na maman Nathalie Fiki pour toujours na pesi binombote aussi que na batu nyonso. Il y a Gisèle et Tati, maman verset monter ma France, Giclo Winner aussi Yvette Elissi qui Nicki Minaj à Paris. Moi si à Pembe Moutalekio na Pembe na ba téléphone bo aider biso ba silencier et ça va bien tozanaye mamulu ba tu éviter avec koloba nini abia za tant que chroniqueuse tant que analyste avec koloba makambuana pour ezala penza bien. Bonjour mamulu ba. Bonjour Kevin pendant les questions donc lemba msenza to sko lemba. Donc ta manette pour toi. Babu na ngapena bien. Na rada. Et donc mamulu ba yo na PCP ba bonné surtout ya Congo Liziba TV ba zonga makale pa na ye donc na zape pa boss na Emmanuel Matron Yanga donc Matron Yanga les boga moi mokila ba mbongo na ye donc motema maman Rachel donc mambo te besika zali na bana donc ya wuli Michel Kon mondial via ça kanda lobaki donc tozela kaka mamulu ba loto zano affaire Kirindika et tant que moto lo ba ko ibi makam to ebité nous avons évité à Rolanda Biloko, on a eu trop na carte réseaux sociaux. Tu éviter.
Mamuluba oza compte à rendre na la dona, oza compte à rendre na Ekirindika, oza compte à rendre na Carmen Odia parce que to baki omotanga komba mobali yo peut-être biso to baki mobali ya Carmen Odia yo mamu oyokota makambo na ba bete sona histoire nini yango tungisi Mamuluba aleka na TV lo makambo ozo ba pona Ekirindika to bani liboso na ndo Ekirindika panzani oki yango na ndenge na sepe na ngai na zatle na sepe po balingala ite kuna lo rashuso avant les fleurs ba beti maso mususu exemple bandika beti maso mususu azana kamera do beti maso mususu bo beta maso ya baninga bozo tonga bo ba songi kuna fefe ma ba peso avant temps so peut-être na mora de la presse atongi yo moni nanga kuna sepeli merci quand même au dépôt na matière au libiso po soki o ele biso ngote tongo ba te ndana zakana il faut bo panza non bongo to ba ke Kirindika ezaka bien te mais bango tout baza ba masana c'est fait même ba ko tu musique donc famille le rashuko tu kala déjà ko tu faire maquiniste to écoute un source mon net donc bango ba famille donc même si na sala na zakana ba msusu na zakana bango ba famille nanga ngani ba panza ni bongo asepe nanga ndanga mabeta asepe si to ko tango ko yo sepe to beta na masolo Carmen Odia to moni na ba likambo ya Carmen Odia o na Malika et brûler mokili ba comment il ba l'équipe est-ce que ba ki pèse mi Carmen Odia oui na ba c'est ma Carmen Odia pour cela Carmen bien oui comment tu sois mais comment tu tu na ndenga ba wenge donc c'est quoi bête la mission relative sur les solo on donc ko kota na mukudinote Carmen Odia la ne ba na Teresa Malika to vana biso surtout ma gastemo bango tout ala taka je que très bien et oza libumunde ay bisinga te na zema nani yagi gina te to tanga te donc gi azana zemi yagi poto za be yagi o ya ba wana na betelo Carmen asa me ginga bia bota na yo ko botino non pete biso lo ba mamu pete za bana biso moko to ku fate to ta mona bango pa yo kaka Carmen da betelo obi pe logo te na lo tabi ku na zemi la mita mukena fa na bomo gola ngola bi ta susu masa mo na tebo ata susu pete da boti na tabo o se melongo aki se melongo esko na nga spirituel ndenge ya se melongo ndeni oh alongo la kongo yemo ba sa fausse couche te choc et ça là qui est que masa o ala kisa ki mobali na yagi masa beti e viru ndenga taka yo kito yemo kama na beteli yo te wana na beteli wato fane Kirindika e beteli solo masa bon bana na Kirindika oui même bane ba vanda na Kirindika to ibiso na surtout yo bana tanga ba comprendre to ibiso surtout même si yemo Carmen ah même si ka jour to yaka na malembe nani jembo na peso mbote wana mo frère yebi sangana yo bike otuna ka après je faut vana Kirindika ba Kirindika ba nani bazala lo achou fleur fivette Mouaza raté. Gasté Mouaza. Bolo makambo ya Carmen. Tenga bi sikoze maboti te o mama oyebite azana shock ba nini zemelongo ye. Wana lobi roza shock. Bota lo rachu so lobi bongo sa. Ya tento za la clé. Lo rachu da bisenga. Lo rachu ma wota bisenga azana shock. Que azana mo na tepo parce que zeme sa nini ebimi. Na bizeme ebimi alongo na ki obe aboti. Ote choki la dona tous à clair la dona a présenté qui la dona yagi la dona ndenga ititi abeti musinzo na ititi nini ititi ndenga ititi katele wana bovane Ekirindika wasko ba motonga Carmen batonga te donc ba beta masolo yo ngolize mi obeseli bongo anganga se peut-être pas non moni wa lura shumu talubi ke zemene longo na nini te nini asai nini fausse couche ta sai fausse couche te donc souci ya la dona dabotele mobali ndasa nini akien hôpital akia alongoli zemi zemi compression zemi de komi ba 6 mois et de obotiti aseni alongoli zemi na choc na dona boba la dona pe muni akulongo ngakupona ngai fala botana wa lura shumu alobaki masa lura shuboto kama tete église ta masa ngande ngona yenda yo confirmer que quand même alongoli zemi pour la choc nani yagi pour la donne beauté mobile homme de surprise. Vous ne pouvez voter qu'une fois. Je vous prie de me voter massivement. Le vote se passe sur le chaîne Umoja Casting et Elise Saloum officiel. Merci, bisous. Salut, Jambo, hello, je m'appelle John Musungai, je suis candidat
au Umoja Casting Manger en ligne. Donc je vous demande juste de me voter pour notre rôle. Kama mnanichagua nitatoa la rôle. Donc pour me voter, il faut aller au Umoja Casting chaîne YouTube ou Elise Saloum officiel. Non, bon, on est bon fan de quelqu'un qui doit être Rachou, à sa camarade, il y a Yenani, il y a la Carmen, Bazarana Bango, mais il faut tout que tu aies dit Cameroun. Pourquoi le Rachou que tu as moninga? Attends, il monté. Et là, on a tout mettre à sur tout le monde au monde. Ngamo Carmen, au dernier barreau, n'a pas il y a. Et tu vois, tu as bien tout tenu à Tembe. Mais ça me dit que ça papa n'hérite pas. N'a pas pu y avoir tana. Je ne sais pas hérité. Mais tu viens de la rama tolo. À toto na pour ça là au moins pour la bobo. Il y a 17 ans dans un palais rapesa. Na ina kuta Carmen. N'a pas hérité. Na kuta na scène biso Maurice Tchangana. Maman ya Mboyo. Na faza wana nga mutamemanga kutu 20 jours. Ndeza akakala bendi pembeni mwa mai. Ben Carmen. Ben Carmen mwa mai. Ngabi ah. Neni pechu wana ndango nani wana pechu wana ndeni akobotolo noko. Pechu nani? La dono ko bongo ba kuma dono ba ga da film. Ozoba kitoko to ba malembe. Oh, pechu ndeni akoble ko esprit. Wanda zeme alo elo. Wana elo ngwe mwa da. Wana lo washu mtabai kezeme elo. Wanda pete wangu tata lo washu te be mwa mai zeme zate. Pose me bimaka déjà. Mwana mai na tuni a bosco nani système kendeni haibisira ya. Nikamwe kwela ngai. Ngabi melika mokolo ko menene. Nikamwe nini? Kela dona abotolinga yaki. Wana yimwa lobi. Oui, na lo bongo na réperité watana. Na jebe kuna. To ko passe ba danseuse ba changer bilamba. Ah, ngabi se me pete men to le kele mission ko boto nini to ya masala biso ndeko na biso. Ate tete mamu. Quand même oda sambela nzaba kena prière. Ate tete mamu. Nazo boya ko salelo ko wala po ba nini to fula. Gadona. Ngabi apona ko fula te. Eze loko asali eze mabebo comment ine ba camarade. Pourquoi yoko beto loko bongo? O te mamu na boko landela mutu de mutu na biso gine mtasa nini? Fo. Mutu nani? Yagi. Aza fo. Ngabi asovia beti bongo so na monien. Nina kuta ye mon ba rap ya ba répéter même si ya Fabrice Maeso. Data okuta yagi ba. Data mone moi les gars la vérité loba kitoko na kena na rapa na kena anniversaire moi na sama boy na benga Fabrice Maeso po wana bayana nga ko ta bisi na 14e na za studio na okuta yagi na bazar so ba vient so ba trésor ba mbombo oyebisi ngana bisi ba yagi tenga beta nga yagi na falo nga muke yagi ya fa kutu ala anga poser tenga pa gi oh yemba mo abi oh na yebi mo abi fa yo ko poser tenga yete to yebani nde Ngana kene na mite. Kende penza. Toye ba na biso na ye ngaku yaki kabela nga $50. Te mamuta na bimbisi mbono na studio na mbongo te donc to kila bateau pour ça lo la Fabrice. Donc na mbongo tazi na le ba kapesa nga $20. Si $20 ngo zo futa ka. Na benga écoute na pona tout mo côté lengi et ya sentiment pas misa mbongo bien. Yagi cœur. Pourquoi Yagi cœur? Mais quand même au de no bengene. Ah. Oh Yagi cœur, total rambastati. Yagi cœur. Ngapela Monica boy Yagi cœur, yakuta bisira petit kongo pota buzo ba miso batwa. Ngabi Yagi cœur. Après le wenga muke amati na mutu ba kei. Wa minuzo bozo. Yozo ka gym ka. Ngaba gym na nganga ndenga yo ndenga system. Na si fait na delem oh faut ça pesa senga. Oh tu ne pété ma mpwani ya. Na tuna nga pété non na ko tu ne pété vraiment na bango donc. Après si nango Siko, yo na basuni. Si toi toujours mamuluba, comme mamuluba tout le monde na internet eleki awa, tout to yeba nanu comme na Carmen to ngaleki na émission lobi ke membre ya na Lorachou ou ya lobi atebité pona yo pas Lorachou mania ke mania tonga kié alongola kizemi pona choc kama choc ozoloba ne sala ki onde to kama te toza baninga so muninga tongi karima yaka pa muninga yebise Pourquoi tonginga bobo ngana maso na za mutu poto liaka to mia to be o likangu na ye o likangu ne o lesbienne na ye o pasha na ye to yebani to ato to fana mingi te meto sai to yebani o bobo me ye o yebisi muninga sona muninga ye muninga tongi yo o vando garder ngo panda soki un mois et demi
avant que moninga ça bala oye na panka mokoloba falo lo bango déjà fois ipo yoka likambango malika betela ka to oya betela ka te mutabetela nga te kuta bete mutabetela nga ngote nde kalika monde bimi ndenga na yoko benga obengi nani oboko ko benga na benga na mane na tuna malika abisinga mamuna na église mais na ta to sola er moko après au rappeler après te asisi non après to sola na biya est-ce que peut-être makambo yo pa ko lekana ba YouTube biso surtout to abala mabe so yo pena FM fait ma mama guchi na biso fait na ba bi aya biso tout to aba songer to tonga naka mais il fallait pas comme ça muninga atongo biso mutakane de na posabo ti ya malika tango tunya bi ni pono ya Carmen albaki ayebi makamwate même au hasard sur cercle mania et Lorachou akendaka na Carmen kunana parler ba desa ka tunisa tunisa mais quoi faisate yana yoki otonginga ni voice ni nini ba voice pesate ni kamona ba voice eza pete voice ezate po loko na mono trop lokuta wana po parce que abelaki na salon moko boy donc salon oh faut pas c'est nani mana kotonga Carmen feza na Caroline mana sa so be mana yana za salon Caroline atonga pas Caroline nde ba lui salon ba kumbezo bima Caroline yo Caroline sala ki ono lo baki te Caroline so nde ba ngo ba bi salon yes ababi ke manya atonga ki Carmen ya na salon Caroline te ba atonga ki na salon so do ba so atonga na salon il faut ça salon o mana no sa so ya pas Caroline photo ibake atonga kiango banani bazaki o soki ba enregistrer ki o ba twaye bisaki Carmen yeto motuni manya est-ce que o yaela ki audio o yotonga ki ayebi sepelote même si master nga loachina pese mbele sila na femme kinis donc ba yoki ata fo sangote yo peto ki noka bilinga te fo c'est ça clair parce que yo na makamba tout monde biso makamba belé autant ba comme ba journaliste belé autant ki yo zaki ex ba te belé autant ki kombo ya la donne so yo pe bima soki na mobile yango obiso ki fimo ya internet soki gloire ya pas bima na mobile yango expliquer biso relater biso non yo na ki boye bana ndenge nini yo linga on va pas so mbo lemba chocho cha kambo na biso na kitoko to ke so bien pour condamner biso moi mabe te mona za moi mabe te moi malamu loba na vérité c'est oh na loba boy donc tout le baraté que pona moi ma bête nga ba seri wana nazobima na bobo belo et déjà mbonga en France oh obi na belo nga na bani musique mobali open na women ba tato vana ba bandali wa batutu ayeba shali pakalingomba ba chino kila basi ba ibi mobali nanga se belo ntabuka nga lilo na likofu abeta na bazuwa sebobo belo pele jambo ka pese mbote sikaza papa nezo ma balle yo sama ata so bali je mafuto beta ka ba yeso akalati yini nga yeso le passé nga ngote ozo beta kitoko lo bazaki le eza le passé na beti le passé pourquoi koma makambo oh ya saini na makambo beti so le premier point le kasi no beta li solo ade bandaki le banda nga belo yi mwana mai toko sa mbilinga yagi asa nini ayaki ndeni donc azaki obenga partir poto mutu mo aza fatika mamuluba azwa numéro noir oh mais biso bastak batala samba amba ateka ma mais toi ki baki le beau gars ozanga ngoma le kasi no lo batala samba ateka mais so na ko yeba yagi keza privé ya cappuccino le boga monezala to uta voice to uta kama tadi na so na mutu na poto datini na ngada mi ke banini tututu wana oh ayena kuta belosko na momi to déjà bon na kangie na momi na ndenga banda bamo yagi pasa nini abenginga okuta mobile nona mbanda ndeni kasi deza mobile akosanga za pa litila mbinja kuna pigeon na okuta boy ana na mkamate mona pale kuna okpeta na panza kuna peta ate dasi na zokisa ide yako mama so limbi sanga ya kanda okota mamutala ka hotel limbi sanga zaki bakanda après mobile anani obina yo lingo swana na ya doti matadi skona ina donc na doti matadi kisa son zela ya ma comprendre pas vetone tout ba kidisi ba misu akita kanja nzela nga bita na okita na bandai pa belo na lob boto benga sanga na lob akiti de Monique na moni belo sko akimisi fia belo pe na kana ebike na buta sa nini abimi na ndenga tine de appel ya giosa nini e yokota a présenter ndira ba ndeni zela kasite o muto yo abe ngoko tso mbongo na poto komune gi sabia o sa ki sabina ekika kana za ekaka siko wana ba nini au tombé sur 2012 12 13
na uchi na ye oye atuni ngo zapi ngabi tena za na bandali siko na ngazwa taxi etika nga valise na okende lemba na ebosa na rate tabisanga tenga na uchi po aza mwangingi abina na ndaku na pabiso ngingi zera na uti na mutuka eyosa nini eyozwa nazo ba bagage na nga na pesa mpande kulanga pams dimosi gas dimosi na bandali wana sasa susi valise na nga na uti voyage na pesi tona pesi mutuka pe eteme bitema kana block wana na matina mutuka akeipe nezalaka Omoni Baliboso c'est un beau garçon un bon tonton donc na continue à parler des arato que to bimi pe to le mo taba wa merci mon pas là il est témoin oh bon maman ouais ben ça c'est maintenant Malika de wanga na ibeta Malika mo sa bercité écoute un beta bi wa ta Malika mo sa bercité donc to vandi to le les akaka to koti pe na ndenga systématique des akaka c'est nini na ndenga systématique go sala oh bon ko lo maman sala le même jour mon mobile oh mais to so la date lingana déjà kala mais jour mon bo fiango limba to fiango na rapé yo linga ba ba bongo donc boli misama maman le que tu vas beau comprendre donc to koti na tongo pe téléphone on a singa partir poto LG ba sera ba nini wana ba e kata na wana voiture ba LG LG sika toyo valise toyo ta parfait que zongi on a quand même ba parfait belé trop wana yo mo de so tibo ba parfait que ça am to yela mo c'est lamba yeta la tibo pe la que so bia abia en peso asa bon akaba mo akaba ka na le loba likamba après ce que ndo ça la tant que ngana taka mamulu bazana succès donc ene na osa nini nakozwa lokuta beto toza lokuta te donc nakozwa pla oza nini zemiti naza mwasi yegiti naza mwasi somo sakanga mate mebe naza mwasi nakozwa plan la zui plan tu m'oses aussi non et ça na maison tu parles bien vas-y François on peut na poto les que tu m'oses bien loba ozizemi faut maman que tu genre donc là je pas donc là attends na c'est pour me faire plaisir ni ngana kanga mata so mi bele misatu ngwa so ndanga mona mai bi nga fana sana na bota natali que mamulu ba sisa e bela fait que zongi bo ba combien de moko mana ngo te nga kana ba semi to mata e kufa na zai nga e mona ndam donc na kena nga pa fe nga docteur betinga systématique et bimi ako ça fait ata loko na seni ni na boki yango akosika nga akata mama ko la sutu sola sauté na ata mona nga pa fabuto ko so ba kabela nga kabela na ko ba susu na rap mo bo na ko mona na serna biso donc to ko beta li solo na nga pa fabuto mo wala na voilà donc na ke pas docteur salinga ka donc ko banga pe tala ka bazemi donc de yokosa ke na mona ako bloquer nga to solo rappel souci ça bloquer que pourquoi longola ki semi mais ye na bete par amour pena linganga amour frère ibo linga kai makasi ba critère mamu tout c'est bon mamu tout pe c'est bon so ok kitoko ozo ba ha ndi minga yo tuninga neso kitoko mais o nani mamu ça censé comme mambo o lobaka ka makam oya ba bolingo ba tout ça qui c'est pas obligé c'est pas obligé le but c'est obligé donc dans le lobby boy parce que nga na lobby boy ti ba betu so ça mana internet parce que pour na ye moko ya gi so kaza ki mobalo akanga ka chichi na ye avant de ki chichi na ye chindene oh soko plant okanga chichi na yo donc on ozo ba bêtise oti yo na moni zuwa mte sala yo anga so sa izuwa ki bon na ngamna banene libosoti tu yoka pas journaliste mort boy bete yoka nde nako tuna likamba journaliste ana nani Gloria nani Olangi oh nako tuna ye yaya na tuliagi anako ko beta kana Gloria habite na beta kana yete n'est-ce clair habite beta kana yete ngana yeba Gloria alors donc journaliste aka ko ça ba mission pas les bogas kaba comment ça de sous les bogas ta bi makana yete donc en fait ka bien pas les bogas ne ba ça ka mission aki nini go ya bandi ba moko nini ko so sa ya ginda za ya nanga n'est-ce pas ça bongo maman bazo ba numéro mais hier ça ka pa ka maka ba bimate mais mutu bana yebi ça ka ye via beta mindindi kuna nani ya gia beta ka glo mindindi na ça oh ba petegi nga notama ba petegi banani wana ti akena la ba kena na flat aux avenue ba Bercy flat mo za wana parce que ganda banani na Gloria na flat ala logement kuna
ezala wana na nini okoti bondo donc so o tete bien même la fête wana oh ana fata ki loger wana lekecho donc après ba ko kabona to vana ku to go avandi kuna ngana vandi bono ba benji nani komena go avandi kuna ngabe mutaba tumoli na ebegi o mo sidote o mamota yo mo mo pe potanga musuba pe bo yebat e pesa ka mbono mbo bo yeso mbi mbonga pesa hanene po wana la binu bo silana wana bo silana kuma na pic venanga donc après ça mbongo ça peut aider ça kaka azupe mutuka ke ngano yagi okay na ye montarda atira aina nan aina mutute momine moko bya yagi wana ya bifiango agi chocolat moi basser ndakene na yagi atika donc akene na yagi ya mamu ya Carmen na oye bango à partir ba statut ya Carmen qui a quoi moi c'est yagi otuna yagi on a tuna yu o Carmen na tuna ya tsagi ki na tuni o comment solana obimana ya biya ya pona na WhatsApp ngabi o azalaka mutulanga et aussi Carmen Carmen to bi zaka mutanga Carmen na bine na bete me na se pesa ku numéro na bite sana tunai mais to ezaki bo WhatsApp na kipa na ngapete donc na ndepe na kokutana na yagina na nini na benga oni na studio fabrication so tant yo qui Carmen na omema muto tangi kombo siko oluka to pese conseil to ebise que bien conseil qui toko quand même ça na yebia so mais bien gi asolora bien kabaka azaka bien so lingi yo asuma mbona bien wana ko toza wa satisfait bino bokagu ko kabane bilo nya sepesa bino pa mbai na binongo kako kabana bilamba na parfait na côté côté les que tu kota kunda maman na bisa kana state maman na ngamone seka taka ba émission na ba scène parce que non so zoloba moi tenir comme moi Inde moi zoua moi na 4 moi c'est la Carmen te na sala zoua te so na so na so sa Carmen na so te po mo ba ngona za so da ete ngane na za nzete na nzete mazani na mutu so la dona bino so la question ninga nzambe ko dalo na sala le hotel na kipakote à niveau na yote à classe na yote donc kasi bo ba quel niveau ko ça pembe atambola na mutuka na bien ngana bando osima mbongo mwana na to asimi yango te zana ye biso na nga tso ngo ba so ngito lo ba to ba sko mais lobo zo lo ba o me na lo ba nganga ko banga mwana don oh zana na lo bi boye to za clair nani Carmen ode so la dona pour la dona a solo nani Carmen ça pour la dona so na dozote boye dose bazaka na problème na Carmen oui maman mo lexa maman pour les kale internet oh nani Cardozona na Carmen ba solo raté boye wala babari Marquisi azaka mobali soki ya dozo avant ba Carmen oh so biso ba Marquis ça Carmen ode la plus petit à Marquis si nous n'avons pas de biscuit tout ba siko oh boni biso ba boyko bon to ba ta so tsheba commenter to banga ba ta so ba so en vérité to bomba na bomba le na bomba captation ba clair boyebi te ke nani Carmen ode ba banga sa imosa Marquis ay mosa Marquis pona so i Cardozo sa imosa pe ya Marquis nesu ko na ndenga wana Carmen ode teke aza moi si bien massa nga teke elle est complexée à tête rouge et verte mbala moko dans ce la dona Nani la dona so la dona dona beja lo dona qui sera kindeki alors so qui sera kindeki ozo changa wapi makambo te oza michoti ndoba aba kindeki après ce qui sera kindeki confiance tant que mon ami ya once ko la dona obeta na fina biso de Paris ni nani oboto lo bati loba vers ta lukanga kanda lukanga ka beta nga veli misa comme on est en kati donc abeta vers obeta ko asi de lukanga ti metika kombo na kana tiki nanga na lobi wana yebi siko seri wana so ne po ba quand même o de ba plus petit ya vile biso asia ba doza na ba la mama lo kama nani na la dona siko tangu la dona talika koto asetchenga boko aussi on a beauté bon beau garçon de Paris garçon de tatouage so garçon fraîcheur ni ko na ngo ambinga atali ke so to pas ça pas toi ava décarté yo so la dona tali tant so peta de Carmen odemga abominga pas Arsi de Paris
donc yango siko aluka ba confiance ba ninga ko so ba ninga nga ngona za massa te massa ngapina ya kuma kipa ya mobali ana ndeni quand même ta lakisa ka to zo ibateli kama en fait na biso accès à neki cherche tout oya mobali ya siko botanga ko yagi siko te aibi ke massa quand même ala sa pimela ba massa ne ba ya anniversaire n'était jour à surprise a pimela ba ko ba linga yagi ker Solagi kia kama na boyo bisa baninga na bensa kala dona papa onia kamadi na ngati masa na nga opese confesse to ketina baka onia to tuna makamu ni le kana fete wana masa na nga de kama ni swa sa bon amisa baninga ke boza bongo na robengisa bino te le rachou ya te man bango tu ba ya te to ra clair ba ya te avec ça bango ta bensa pesa confesse pas la dona après la dona pela bizera na zo pena na ndenga ba koi na bomba ima nzaka biso pela bo maman abeti ya mukamata misimba kana ye mo alobaka me wana ring sente beti ngingo obi sente nini ero beta na 5 ya 4 ya ekisi ya catholique ona eta nganga siko dona beta kamene lokwa na matoi amo bimanegi so moni yango abeti tatouage yagi ya dona beti on kenepe negi na Angola na ndule rite bazai na Angola te kenepe non so on est Carmen pose la sage oloba mambu falo ko to loba muto abeto musinjo mais ko bimisa mwamba audio ye batonga kinga ata muninga tonga muto ko tasala mabe ye wana landa ye yo manya tindio te mana tininga te bango tu ba sere na nga sepene loko wana te mama famille fu esuka na famille magambu oyo TV to yaka boy lenga choza boy azabo esuka ka nini TV sko to za batu okanga miso taka ba chaîne ngote to kanga pe munoko te to amato yoki mise moni munoko seni elobi to yaka ka poto soke folo na nde la dona obangi na dona dona kitisi yo pali mobali na yo siko yango po bimisa baninga batonga dongo pe fife na ba totonga na biso so to Pwanda abete na ndenga babete tukana massa za baninga na muninga opesi ba massa no kirindika valeur na bangote opesi la dona valeur po oyebika po asaka aso nini na guerre na zo comprendre te mamuzo lo banini na dona bakasa aso sa dona po kasa ya za guerre na cardozo sunyo suzo ba moni kizanti mwa zuwa na kati na bozo ngala sani na egi aboya ya bwaki aboya ngatenga na longo na plan na ya boya ngate abo sa tengana ngana bien boy mutulo la zani tela mutazani métis mtaye oye me bien obusu baleke tu lo kata be so pesa so bakande melisa kwanga bota mi biso so famille so pembe mama na nga pembe gancho choko wapi ye pembe na nga pele ya ngoyo te kasi bala kisaka te pembe na nga pele ya ngoyo totali maboko na nga ya ngoyo otali koto daza bekoso te bekoso so bengo ba mongo bekoso lokwa ba dona otali koto mwindu la dona saloni te ako makeso ya respect bongo te amakine ako na kamena kameni te mba kameni te amaka biso respect c'est chose de pète imbécile ako na mba kameni te kameni te amaka respect mais oui quand même n'état no mara masa niveau na te madasi abina na swede ou be pa belis bon ça va vidéo vidéo là ça leki la donne na bina atati abane mukilelo na like ça na de ko bili ça te pour la mona wana wa be leki yo aleki na kwa na bote na kuna leki na nzoto basi na leki ye to tema muke na ndenga ba tai mobile ngo bla ba sepeli la dona mobile ngo ba makoso to kosi makona ngala pembe ba ka si momoni pele na pembe partout yango zela lo tema no to tema te bachidani eza mafuta so ba mafuta lingi na ngo so sana kata musique ko ningi saba mukileza na fati na ba yebi na sada no so musique dance nini dance so kaka bibelo kaka bino boy business ganga ndeni ni na bete ba so tiboy aka bibelo to ke bien no bibelo no to mona no bibelo bibero mamuluba bibero gaga mamuluba ay mama salaki ndoki la dona Olinga boy bien mama YouTube
YouTube yo. Oza bombanda. Bombanda ni. Ya bien danser. C'est on a vu sur ma danser ma belle c'est autant bombanda ka. Bonne. Aya kina ba ki sasa ba danser ba ka choko makasi wana na bona ba. Yo pour parole choko. Na pas ko choko tele. Pour la belle jaune. Ben del jimel les bébés on est. Jaune d'œuf. Toi. Oh, yango so melika ko bata poto. Muto ninga poto pembe wana. Mais ba sa ko ga mobimba te po makasi ko. Yata na tiko inse membe ba pembe. Ene pa ko la choko tele ma futa de leginga. Elinga la dona ga pembe te acha produit botane nga bo. Bala boya yo tika ye. Na même muduba tikimanda te. Encore la peine, il va me bailler dans la tenga nganga mobile appelle tolomo. Ya bien. Quand on a moi qui toko, il va na te na préféré te. Eh. Mon père m'a regardé. Ah ça ça va ta biku kuna ba kaba bukaba. Mais nous sommes boye ko. Oh. Ça la confie. Marambo ça, les propos s'engagent que ça ne dépend pas moi. Oh. Lionel Kambi, ça n'a qu'à me faire cacaler que tu es. Oh. Dans le salon, yo. Te, bon yo, ya beti mo masa so musindo. So bon masa so ba ba komo na ye, ya go tshaba ko wani ga. Ibo bete mo se yo mo bali moko. Nani ba ba kutanga na nzete. Bo yo linga otolo mo yo linga mo bambondene. Mo bambo wana penda. Comme mon partenaire privé. Bo yo ça se retrouver à côté ana. Allez, tu tosa mo mususko. Bah yo ba butata yo te, o ka to sa te lengite. On est dessous mon moto comme mégarate. Dessous nini? Dessous mon moto. Dessous mon moto. Ko yagate. Dessous moto on jada dessous mon moto ndé. Dessous mon moto. O ko megate. Abale karate pour vendre ba kisite. Maliko tini mwana pona nini mamu pona nini? Malika senga problème. Bozo côté les points. Na côté les téléphone finga ko mutu nga finga ko Rémi. Yo esa mama mwana la. Ko Rémi au fin Rémi salioni. Adam moi même bakele ka te fa que ko sa bon point. Songi mo zozo. Ye. Rémi. Oui. Bobi tem de songi. Aseni. Yem da tem quand même o de mama ba ide ma bewa ba ko ba pi. Oh. Rémi zonga mobali kena arranger mi bali. Azam mobali. Ndeni. Rémi. Wa mobile. Mobile wala ba après mate wa mobile. Il est bêta. Na ko bete mabe. Leke tu zonga mobile nga zongi lesbienne. Oh, vous allez bien. Tena ko zonga ko ba. Na sa ngo bete nga na meka na meka te. Ya ba bien mabe makasi. Na ko beta ka mi franchement frère. Mais manya peso combien? Manya mo pesa ngate. Parce que yo ba même yo riba bi ke image pete manya tonga bango. Aye pas tonga pe bango. Pour remettre ça mobile ça. Aza mobilité, botaka mobilité, mobile faut ça prendre tout est bibo, perdre tellement non. Otati mobile. Soko mutu, otade si mada atie de à côté chebe. Le kwanga mwasi. Ba buzo ba salité. Mais oui, yo te wa mobilité. Otami normal. Yo mo bote me faut chabo. Nan. Wana nan. Rémi. Mais sur le Dani, ça problème na Rémi ou quoi? Na problème na été. Mais après si ba Alex aya lobi kuna voice azana voice tema batonga ki panaye parce kuna voice za toyoka banani toyoka ba tuto ba zo ba bibliothèque encore boki na match to sa match Rémi tika vie ya Malika za mobali faut attendre kwa muwa de la poste qui pa mamba batute yo Rémi ka ki songi yo na mana bona problème te so ta la voix dire oh yo na mana bobeba na te nini problème bité voice bibaka batonga Belleville mutabimisa ope maniate yo tema ngaka yana ngalo kwa go langi obenda yo kwa Belleville kwa yana yo wa yana Belleville para famille ko sa yabo ya deka bon mais Rémi qui toka bo garçon ni ba biki boga ngebe ni ba kitona yo ko to so Rémi aboyi alingi oboya nen na zolo ni na kati bitabe ko zo boy ko oh bitabe ko lesa bitabe oh Mam to kate émission nous comprendre sans c'était manyo moi mambo zo luka mambe sila kina le rachu pa ya to yeba likamuni zo lika folo rachu ya mbelo bitabe oh mizonga ko to zonga noko mama basi tika basi baloba yo ya bia tataki mwasi okoleka tena nzela na ye na ndenga me mbani kusko na linga bango te na ndenga me mbani mto obenge kovo bobenge na kovo siko ba guwa na guna ngate ngalinga mbinga na otale pena bo
mais oui bakunanga remite Demi on a chalou pour biso ale ma ndota mbonanga aloko mukala nanga se na bino la mukananga aloko na mukala okota mama belvi befeza mama bino belvi mama bino belvi sa baya sa yina yo oyeba kate o diem la makasi bonza ba kikakate ke so sikoto ba fete pesate ça niveau ne tika comment alors moi niveau ni bien merci et ça nini on n'a pas minute et bon nga biso na pas biso te mama biso na poto papa biso kufa avec ça linga moi ça linga yo te moi ça ba blouson boy muta pota bike oko et tu na France pas c'est mec il nga Charlène na peso mote siko zali o vena en suzo mutayela nga là exactement non yango yo mo nga niveau na yo remio pa na tano mo so mobile ko so mo sabu ko so mobile mobile ba Potika ba fena ne vanda ngo kimia. Bona poto na poto sanga mutu bala ko tema bote da temdo tebi kinoko kuna ezokati. Chamo pepe mama chamo pepe. Akozwa yo teremi. Tandeni kwa kitoko tepe na guna ngata kana ko ngomba bongo. Parce que pas côté di Carmen. A côté Carmen le tepe ye fana sa bango masa to boma moto ma yo mobile ngo peda sunga kate. Ngo peda sunga ate. Peda baby sa kaka. Yo mala peda sunga ta peda baby sa kaka bozika likambo peda sunga ta peda baby sa kaka to bi ba peda sunga bo beba bengi bi bo sanga ya to bo moto wa ba ma to meli masanga sili to ka bo yo mona marmo ya zo mama mona zo confirmer ngo ya bo tika nga pardon akozwa to linga hote ozonga te olinga ngate na poa minini yena banana ki fazer na nzela la oyo lukalgalete il faut ka bombe une semaine 3 semaines na ndaku nga za fazer te nga bote na pa na 49 tona hotel na biso ilo se zawana kamikaze zawana ba famille na ta mbongane tozo ke na fête biso eteme fedelo ko industriel hotel ko ba koma Jorkat njoli yaya nanga si oyo mo na fazer mais vous savez la batte te ba pesa kana obinisa na bani funga manga il m'a ça qui fini te na fifet ma matin mama Gucci ça bon ça bon parce que vous fivez te ma Gucci dans ça ba griffe mais oh na moi balata ngote et tanga te papa mala na ça alkena spectacle mo na rete merci na abonné tout ya Congo Liziba TV ngo ba ça sonne na ba c'est le remi zonga mobile mama basi tika basi ba potana la ça tata ino dieu pour ça me cousser na ka mukuse baluka kasi baluka zonga linga miba ya milai choko ndeleki na zaka choko te otanga na soni pembe na nga ko potana quiz otanga na soni sia boleka susu atena boy bye Congo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez-vous